Boteba Namboka, Balandi, Océan du Congo TV, partout Bozouami, selon Air Bolanda émission. Bonjour, bonsoir. Tozali Bongo, Bissobaï Résistance, le coordonnateur Hervé Matata. Toye, pour na kokabola makamisi na bino koyebi ke Congo soki ezali malamu te. Congo soki ezali kotambola malamu te. Biso nyonso na kati ya Congo, makamisi na biso faut la flanquer pe regardant vers le Congo. Lobi eloko mosusu ya motu ya towana mote na kati ya Congo awa. À part Congo, towana so eloko ya motu ya te na kati ya Congo. Bandeko nanga mboka na biso ezali kokamama na botau, mboka ezali kokamama na baimmature, mboka ezali kokamama na maboko ya bato oyo bayebi makambo ya bokambi ya mboka te. Bato oyo bazalaki préparé te mpona kokamba mboka na biso. Ya liboso ndeko na ngai tokolinga koyebisa bino boye que Monsieur Antoine Félix Tshilombo en tout cas alakisi vraiment balimite na ye na matière ya gestion ya mboka sur le plan sécuritaire, sur le plan social, d'ailleurs sur tous les plans. Photo le babongo. Mboka ezena bitumba, le pays est en guerre. Bande konabiso ya est ya République démocratique du Congo bisika bozwami. Boye ba keto de guerre na bino, todi ko kabola, pas sûr ozali ko kabola parce que les Congolais nous sommes unis pour par un même sort, unis par le sang. Donc mawanabino ezali mawanabiso Kinshasa toujours avec ko kabola mawanabino. Mabota ezali touché na baka ya mort. Oui, Koufisi Bandeko, en tout cas, tu as des guerres nabino, tu tombes les bino, la consolation et l'amour, la carte c'est Mabota nabino. Ndeko, un pays est respecté dans le monde entier, ce qui azali fort, azali capable de répondre proportionnellement na ba oyo bazali kolukai makambo. C'est-à-dire, biso ba Congolais, Rwanda a luka biso makambo depuis 1997. Rwanda bandi koluka ba Congolais makambo. Aye na politique ya infiltration, aye na politique ya occupation. Toyebi malamu Rwanda soka linga attaquer Congo, alekaka par le biais ya ba Congolais, po baza esprit faible kozwa bango et puis kokende na bango kokomisa bango ba rebelle na sima na bango nde Rwanda ko agir. Ezali makambo toyebi. Mais là on comprendre te Monsieur Félix azali ko combattre ba cause na ba même effet ou epesa biso échec. Donc la même cause, la même manière ya ko attaquer ba cause wana et pesa biso échec, bango yepe le soye ko landa kaka o ba kunzela o ba prédécesseur ne basalaki, abandi ko landa pe ko attaquer makambo wana na ndenge kaka ba prédécesseur bataka. Li solo ya bitumba ya est bandi le lote boyebi ke na 2012 na mois de février si je m'abuse pas, M23 a botolaka Goma, l'époque wana Joseph Kabila azalaki mokambi ya mboka oyo ya Congo. Alors, bakendaki babundaki bitumba jusqu'à ce que M23 azongaki a se retira ki na kati ya mboka na biso, vu l'appui ya ba américain nde apemaki na kati ya mboka na biso, mais ezalaki likambo oyo ekendaki na ba dialogue, infiltration ekotaki na kati ya armée na biso. Les conséquences, les lois na kati ya armée na biso tona ba généraux oyo bazali ba Rwandais, oyo bazali ba Ougandais bazokamba armée na biso. Ndeko mwana mboka eloko tokomona mabe bako attaquer biso en dépit ya maloba oyo nyonso Félix alobaki parce qu'à un certain moment donné mais c'est Antoine Félix Tshisekedi akomaki lokola Motorola ya ba soldat kolobaka pamba pona kopesa solution na likambo te alobi mingi et puis après si solution na eloko moko te o na ko attaquer moto nyonso ko attaquer Congo o soki lisasi moko ebeti o soki na kosolola Kagame mukolo Yesu akoya makabwana salobi tomoni ke non azali moto alokuta attaquer te mais lelo yo ye moto akolobaka ko négocier na moto te abandi ko wela table ya négociation de konangai awole table ya négociation aluki Kagame aluki ba médiateur poto solo la likambo ya Congo ndeko Rwanda akobeta biso ba bombe akopanza mboka na biso asphyxier akangi banzela nyonso oyo ekotisaka ba denrées alimentaires na kati ya Goma. Toyeba malamu ke Goma ezali ville oyo elesaka pe Bukavu. Donc Goma azalaka servi na ba denrées alimentaires kouta na ba Ruchuru, kouta na ba Minova, kouta na Masisi, kouta wapi biloko wana nyonso ekitaka eyaka na Kichanga ekitaka eyaka na Goma et puis Goma à son tour
alimente taka Sud Kivu na biloko kolia lelo botolo babona kati ya Goma et puis Sud Kivu nzale koti M23 barré banzela mais Tshisekedi akowela ka okekende kosolo na Angola alongwawa akei Angola mais je sais pas c'est quel genre de dialogue pour Tshisekedi akokende kosala dialogue akokende kosala dialogue oyo interlocuteur no azalité comment ça en aparté comment ça dialogue comme lokola otobengaka okeyo tiki voice c'est que le lobby akende ko tika voice na Angola atiki voice akei Kagame lelo okende na Angola akende ko voice ya Tshisekedi atika kipo atikele pe voice c'est quel genre de dialogue lorsque batu bazo yokana bazala dizela ya likolo ya mesa na dialogue il faut bazala liboso nous avons un médiateur il faut tozala na ba interlocuteur bazala likolo ya mesa basolo la likambu pour que compromis est mon les solo ya okende ko tika ba voice c'est comme une aventure. Mais là où vont les choses, la pression que la communauté internationale et à niveau pas Tshisekedi a concédé infiltration et Kozonga, bah soldats rwandais bah côté na kati armée na biso, bah musu bah rwandais bah comme bah politiciens en kati ya Congo, bah kozo bah poste politique et to Kozonga la situation à Kala et il y aura rien changé na kati ya Congo. Et pourtant biso le gars du changement na kati ya Congo. Voilà comment nous tournons autour d'un pont de Bonangai. Yo mona wapi oyebi malamu Tshisekedi ayebi ke guerre oyo bandaka na mindele mutu baza na sima ya guerre oyo ayebi ke Rwanda mutu azo soutenir M23 mais il faut qu'on luka solution les amis à Burkina Faso Traoré président Traoré akeya luki solution moi ke pona ngai fona ke de ici pona sukisa mindele oyo ya Mali ndenge moko mais yo ozo tourner autour d'un pot aux autres molaka mutu na se Tshisekedi azongeli sunzela ba voyage mbali boso voyage qui pour na kugenda koluka mbongo o investisseur ya kite mikolo yo akomi kugenda kutambola ka mingi likolo koluka guerre sila kana maloba te on doit s'imposer Rwanda soki to mundi nango nde atosi biso atana ki camaraderie ezalaka soki boyoka te botumbula naka makambo ezalaka boswana ka papa mukolo boko bunda ne respect koti donc na maloba Rwanda koyoka biso te parce que Rwanda azali armée asomi mandoki makambo eyebani et puis azana mission ya ko piller mboka na biso ya ko freiner développement ya mboka na biso ya ko infiltrer ba Rwanda lelo boy Rwanda akomi ko biso panzi likolo est-ce qu'à l'époque de Mobutu tozonga na tango wakala l'époque de Mobutu Rwanda za ko panzi na biso est-ce que Rwanda ko créer na biso c'est parce que bah trouver que nous sommes devant une autorité faible à l'État en profitant. Il y a pas profiter. Na kati ya Congo, bah Rwandais bah profiter na kati ya Congo de ce n'est pas normal. Et ça bien été. Et ça ne peut pas passer na mutema et sous silence il y a soi-disant les autorités administratives à Congo. Soi-disant les gestionnaires du Congo sous silence. Voie diplomatique et aussi na biloba loba ya Tshisekedi akeko sekusa makambo Nyamulenge ndeko nanga Nyamulenge azali congolais te Nyamulenge mutu a créé tribu wana ezali ya tata ya Alexis Gizaro ye mutu ya amema kombo na Nyamulenge pa na biso la ngoba Nyamulenge za congolais te est-ce que na kate 450 fini na biso ba belge batika etini Nyamulenge etini Nyamulenge ezali te mais Tshisekedi na biloba loba na ye akei na Londres akete mi bosa bato les Nyamulenge sont nos frères oh papa voilà Kagame a dit mbeli liloba wana Kagame a komi kolobela liloba na keno bobongisa d'abord na ba Nyamulenge c'est une façon ya côté infiltration tribu biso to yebite koloba na biso que il y a bano yo ba Rwandais ba boti na ba Congolais bazali ça va mais ko kamata batata mikolo ba ageleki ebele to kamata série batata ya ba Alexis Gizao ti lelo boy o ba FDLR ba yaka na kati ya Congo ba yaka ko kima na kati ya Congo lelo ba komi ba koko wakala depuis 1996 ba ande wana to calculer lelo ba komi ba koko wakala mais auto moni ba bunda bituma na kati ya Congo bazali ba jeune ba plus jeune de kunanga lelo boye Rwanda komi ko zongisa likolo ya misa accord ba akomi ko zongisa likolo ya misa ba accord Addis Abeba bakor Addis Abeba wana musée aboya yango tiens Tshisekedi bakaki ko sala alliance il a suivi des accords Addis Abeba na ba Rwanda na ba Museveni ba sekusi yango lelo Rwanda accord Addis Abeba
Ndeko Tshisekedi accord Addis Abeba est désavantagé pour le Congo. Et ça accord à Rolanda. Il faut démolir cela, il faut que l'Ongolango, il faut que la réviser. Accord où les alliés peuvent avantage dans le Rwandais. Les alliés peuvent avantage dans le Rwandais, dans le Ougandais, dans le Burundais. Nulle part accord où on peut sa part des responsabilités dans le Rwandais, dans le Ougandais. Et tu es part il y a Congo, et tu es part il y a région ou sous-région, et tu es part Nango. Et tu es par la communauté internationale. Mais pendant que Bisso Toyabi, que Bato Bazali commencé Bisso, ils ont la Boga Wana, Rwandais, Ougandais, Burundi. Cet accord-là, il y a Addis Abeba et ils ont dit na Morote na Kata Mboka na Bisso. Il y a lobby qui est au monde d'Abitumba. Au comment ils ont parlé. Lobby qui est monté en puissance, il y a armé na Bisso. Mais tous allez voir, tout ce qui a Mboka na Bitumba. Les loboyés, Bakobo, Congolais, aux la table de négociation, interlocuteurs dans notre sauté. Atindi Soumano qui va bomber les Souma Congolais. Pas de cesser les faits. Puisque tu as dit que Soki, vous avez une négociation, il faut cesser les faits. Mais on a sa puissance dans le Congolais. Tout le monde a complicité, les sous a mis balai pour la Katsambuga. Soki Bozana et Tumba, Namboka Moko Songolo Pakala, fermeture des frontières et Zalaka. Mais les frontières, il y a besoin de Rwanda, ils sont opérationnels. Malgré tout ça, Rwanda, mais frontières opérationnelles. Les loboyés, ambassade de Rwanda, ils ont œuvré paisiblement dans le Congo, mais soi-disant, on a conflit là-bas. C'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal, c'est inconcevable. Et là, quand on a ils ont normalité, tout le monde dit. Tala Burundi, Ndeko, Yobenga, Ndaishimi, Oyayaki, Apanayo. Tant que Rwanda a mis et sécurité dans le Bougana, a sali fermeture à frontière sans hésiter. A sali fermeture ambassade sans hésiter. Mais comment ils vont apprendre ce que tu as en guerre dans Rwanda? Ambassade est au Fungama, frontière est au Fungama, et les alliés locaux ont été. Les locaux ont été comme Mabiso, et en tout cas, ils ont été complicité dans la quatrième. Mobali a joué la décision. Balamoko peut l'Ikambozoani. L'Ikamboami balen de Konangai. Tolobaka na bato ayi DPS boy. Moto azali assassin. O azali assassin, ba pesa ka mandoki te. Bakamati bakei ko nommer Jean-Pierre Moïdi ba pesa ka gérer mbokate. Mbongo te. Moïdi ba pesa ka mbongo a gérer mbongo te. Assassin ba pesa ka gérer mandoki te. To yebi saki bangwa. Même bazana solo mandoki na munoko na ye. Ye ayebi kaka mandoki bachaki te. Lelo bo ensemble. Jean-Jacques Mamba. Ye wana na rébellion. Jean-Jacques Mamba a dit porte-parole à Jean-Pierre Bemba. Abimi na MLC, a démissionné MLC, Kaka Kalamingi Tao, dans le mois de janvier. Il a démissionné dans le MLC. Jean-Pierre Bemba a dit rebelle. Ses amis, ce sont des Ougandais. Nous parlons clairement. Batoyo, Basunga Jean-Pierre Bemba na rébellion, Ougandais. Et Jean-Jacques Mamba a dit déjà qu'on fait il faut faire attention à Jean-Pierre Bemba de Gonangaï. Un rebelle à côté de la caca rebelle. Awa calamité. Ce qui va kamati va ici, gouvernement na bango, et que bato musu bazu ba poste te. Bato ba kozala déci na partage ba poste ya gouvernemental. Ba kokamata, ba kokena ngambo ya rébellion. Bonjour. C'est déjà dangereux. Le danger s'annonce. Donc, dans la rébellion, comme ils sont dans la rébellion. Tout le bac est mot clair. Jean-Pierre Bemba a dit que les rebelles ont fait défense. Tala les lois. Badinga na ino sur la Kalaba Ougandais. Bangwana bakomi goya. Et là, quoi mi balé zali. Et qu'on fait sa biso passe. Qui c'est qui dit à Kolobake? Justice na biso. Ezali malamouté. Justice na biso. Ezali bo pendant hier moko azali boto oyo azali koluka ko violer justice de bonangai. Oh justice ko tambola ba bien après il y a justice. Hier moko ko violer justice. Ndeko Tshisekedi akamati a violer mobe koli konzi ya mboka. Article 97 de la Constitution. Et l'obinini. Na koko tangelo mondeko na moulaï surtout. Mais na beaucoup c'est l'obinini. Les fonctions des membres du gouvernement est incompatible avec tout exercice. Il y a mandat électif. Et ni kolobani na lingala simplement. Et ni kolobaki Constitution est boy. Et boy que moto azali ministre a que depuis le même moment qu'on a député. C'est pourquoi mon ami Sama Loko est touché par cet article-là. A Kendaki Kotuna na cour constitutionnelle. On dit cour, Botali Sangai.
Ce qui n'a pas raison, tu as raison. Botali Sangai, dans le cours pas Katele Bissama, au coquille jamais qu'aux la ministre, aux la même temps député. Pour nous, Moussala Moko. Sama Kamati a aussi court. Parce que décision est court et c'est irréversible. Décision est court, tu as un côté, tu as violer un côté. Sama est à l'habitude de sa cour, a sali acte volontaire. Il y a un montant que oublions les erreurs du passé. Alors, oublions les erreurs du passé. Tout bon, ça ballot. Mais tu sais que dans les sous les erreurs du passé. Les erreurs du passé, les voyage, les sous violer la constitution. Autre solo ba. De konanga, Samad accueilli coup à Kateli. Alors, clair. C'est incompatible. Samad peut agir volontairement. Donc, des missions, c'est acte volontaire. Moto accueilli qu'on déposé. Alors, il y a un salaire sous wanate pour les alliés compatibles. Na bangi, na violé mi beko à l'état. Mais tu sais qui est dit à Kamati ABC Sama. Yo okite okotika ngani moko. Parce que comme au banc, tous les ministres, baniba ke bomba na bango, ba yibi bomba l'état, ba salma na l'état. Baniba démission na bango ke bomba na bango na kati ya parlement. Baza na immunité parlementaire, ba bomba na tawana. Pour les lobos à rébellion, baza na kati ya parlement. Ata les lobos ceux qui ba mon PPE gauche droite, baza na kati ya parlement. Alors, Sama lobi ya okite to ça na parlement. C'est l'habité zonga kakao. Tout travail na. Si c'est qu'elle a dit que Sama, Zongawa, Borotika Naï Morote dans le gouvernement, tous les bons ensemble, tous les tous Sama Soumou Nabiso ensemble. Sama peut azongi, va violer la constitution. Et tu sais qu'elle a accueilli les sous, n'habitant Ike, na RTNC. Azolo Baké, il a violé la constitution, il a violé la constitution, à ça l'article 110. Article 110, c'est la réalité de mon côté, la réalité. En réalité, article 97 de la constitution, et mon ministre Oyo, Azolinga comme député. C'est deux choses différentes. Mais ma camote, tu sais que dans l'article 110 de la Constitution, ils allaient cas Moussous, ils allaient cas député à bandi fonctionnaire, en Ingia comme nommé dans le poste gouvernemental. Est-ce que ça dit le comment on dit? Et c'est le comment côté. Donc à quel soit bouka le kuta au ça na mombe ko li konzo ba ibiko tanga te ba ibi ngote. To yebi pourquoi IDPS aboya ko sa constitution? Parce que tant mo biso to bimanga na se ambola ko kende ko voter référendum, ko voter makambo mise en place ya constitution, IDPS aboya ka. Ya pas na tina ko sa constitution te. Article 110 et lobby. Et lobby député azali ko perdre un mandat na ye. Bapesi na kotanga ebele te bapesi alinéa moko soki andimi kosala la fonction ezali incompatible na fonction ya musala na ya député. Balobi député nde azali kokende na gouvernement. Député nde azali kokende na gouvernement. Mais oyo Tshisekedi oyo Sama asali ezali premier ministre nde alingi aponi parlement. Est-ce que ezali kamoko ndeko na ngai? Ezali kamoko te. Yango moni kamere atali siècle non ata ko nazana na moyibi ya mbongo ata ke na yaki na mbongo à 100 jours mais toto ça quand même une constitution ala ke si yango kamera boy alobi na okende ko sala te ngana moni ke zali violation donc yango wana ndeko nanga tozali bato oyo biso il faut toyeba o tozali ko sala ndeko nanga ils ont violé la constitution yango tolobi boy to ko interpréter article 165 en constitution ils sont telemi wana. Donc, au fond, c'est ce dit au peuple congolais. Parce que l'article 65 de la Constitution et lobby, toute violation intentionnelle. Donc, toute violation intentionnelle par le président de la Constitution, par le président de la République ou le Premier ministre, constitue ce qu'on appelle la haute trahison contre la nation. Et puis, il y a tout le cours à la haute trahison contre la nation. Ça, c'est violation intentionnelle. Donc au fond d'ailleurs, biso, la chaîne congolaise au fond d'ailleurs, parce que tu comprends le mandat où tu sais que la violation constitution. La violation constitution. Nous devons redéfinir notre combat. Combat na biso to longola yango na ba marche zangatina. Oh, bakamati li pemati. Biso photo marché. To marché pour monter les alliés pour accompagner Tshisekedi. Parce que ce qui li pemati, c'est le gouvernement faillir na mission nango. To marché les sous-bongoté. Tu remarches les sous oh dollar et mati, tu remarches bon côté. On les alliés pour accompagner Tshisekedi. Mission et stabilité monétaire, les alliés mission et gouvernement. Tu remarches dans les Cabo soutenir FRDC. Tu remarches parce que FRDC les alliés Moussa les alliés comme Bitumba. Attends tu remarches mission na yangwana.
biso ba marche na biso ndenge tozoli na to redéfinir combat na biso. Combat na biso est comme casé na défense ya constitution parce que tola la te qui sait que ya comme na réalité oyo Kabila koma kinango réalité ya ko luka 3e mandat ya ko luka compliqué mandat réalité wa to comme nango qui sait que ya ko toucher constitution aningi ko luka toucher constitution normalement nazali ko éveiller conscience ya peuple nyonso ceci ko zwami donc ko luka toucher constitution notamment l'article où ils ont verrouillé la constitution à Kamata a bougé l'article 220 sur le mandat de la président de la République. A changer les sous élection à suffrage universel direct à commission à suffrage universel indirect. C'est-à-dire que de voter député qui ont voté président de la République. Et là on a peuple qui a la tête et ni banda déjà et bandi déjà comme bata nan joli. Masangisa qui est étudiant. Babandi déjà qu'on a likambo na peuple moto ala la te. Combat na biso etikali combat ya défense ya constitution. Biso to défendre la constitution. Poto yebi ba wana côté ba makoma. Alors yango wana na nzela ya ko défendre la constitution, biso peuple congolais to ça la plainte contre Tshisekedi. Monsieur Yakour Kamuleta. Arrêt na yo moko ko condamner yango te. Okoki jamais condamné à rien parce que arrêt au Rwanda qui passe sama il y a arrêt de biso tout les médias il y a violation de la constitution parce que M. Tshisekedi a zolo la camo côté a zolo ici sama le grave encore ne konangai grave encore mutazozo qui saba ministre les années et bien années mutazozo saba ministre les années Guilain Yembo directeur cabinet Tshisekedi grave encore de konanga boyoki to yebisaka bino Kabouya a mission, il y a informateur T. Tout le monde a vu. Le dit que non, Azali Kadhafi, Azali Maël T, Atangi T. Moto a mission pour couper ça y est, Azali Makasi. Il y a Moussa de côté à Caribira. Moussa le Kabou, net la carte qui s'est dans la station belé. A continuer comme naï. Donc comme routine d'ailleurs, Azali Azala Kadhafi. Les Bakamati va passer mission monnaie de Yamboka. Va passer à Asala Makabouya, informateur de Bolala. Aïe. Asali makambo na bulu yeke akamati résultat bido akikope satisfait akepe satisfait des résultats wa biso déjà très biseki bango balamba mopende ya mami wata bacha mwamba tokoya te biso tokoya te balia tokoya te tolobaki na bango ma gouvernement na bango biloko manzanza ba kolamba wana yali yoto biso tokoya te on n'a pas besoin de un poste gouvernemental. On a poste dans la montée de Bonaï. On a tiré dans la montée. Tu as dit que le mandat au couloir est vide. Bisson de toi parce que tous les milieux en boka qui contre le gouvernement. Matata pour contre le gouvernement. Nanyo comment il s'appelle? Yowana qui est une union sacrée. Mouzitou, une union sacrée. Nous avons un couloir est vide. Tu as poste dans la montée. Monsieur Augustin Kabouya, le Kadhafi de la République, accueilli au déposé au Babengi. Rapport naye ya musala sali musala moko bidon atiki ya mopati seke tisere da émission tika musa rapport no est incomplet on dit que ça collecte ça mo inutile rapport no est incomplet bozonga kene ko bongisa rapport no eningi koloba nini eningi koloba ke bazali collecte ça ba yebi ke ba collecte ça pamba bien que azali na un mois lisuba bakisi likolo ya makambo na ye mais Kabouya collecte ça au pamba. Parce que Moussa a yebi ya mona malamu te azana ba insuffisance ale bakamati ba pese Moussa la intérêt ya munene ya mboka bongo eko simba te to yebi si bango clair bande ko nanga balanda très bien bisika bazwani moto moko te acha makolo na ye aya koluka biso to koya te donc ba continuer Moussa na bango ni wa sala et lo comme soso e ko pesa passe DG Asnel to yebi ko za camarade à Chilombo parce que makambo oyo pour rani parlement longola ki na kati ya parlement longola yo na kati ya parlement bavanda balongola basala bakisation okweya olongwe olio kende kovanda Tshisekedi loko aza camarade na yo azongisi yo lisusu na kati ya poste na a violer principe ya séparation du pouvoir a violer autonomie ya parlement azongisi yo maintenant azongisi yo oyo olio to sala malamu okamati lisusu komi kokataka biso courant lokwa tozali na kati ya zamba. Est-ce que na Kinshasa tokozanga courant biso kozanga courant na kati ya Kinshasa courant ezali ya courant omoni résultat
Matadi, Congo central, province au Koué Routi, Tane Batumbi, Babiro Yasinai. Batumbi, pourquoi? Parce que, aux okata courant, Nabisika Bakata courante, Ndeko, au Salipe, au Limbongo, au Koki Moussalate. Pourquoi vous avez critiqué la démission? Démissionner, Ndeko Nangai. Démissionner, parce que tous souffrent d'un courant. Kinshasa na zabate mboka yango na insécurité. Pour nous les pailles, rébellion zo s'annoncer. Pour retirer biso na molili, to kolanda information ndenge ni. To ba venir aux la contrôler ndenge na butu. Donc, on appelle tout le monde qui ont dit M23, vous allez M23 parce que vous allez favoriser l'ennemi na butu, va attaquer le peuple, qu'on a quatre moto machette. Donc ce n'est pas normal de Gonanga. Tout le monde a négocié ce qu'il dit. Clairement, la constitution prévoit les dialogues. Sauf que Souki, parce que dans le moment où tout le monde qui est dans Souki n'a quoi amir. Et ça, le roi Tozolanda Moïbi, Tolandi Moïbi, a comme un quoi amir, place à Oki Mezati. Il y a un qui s'est dit que ma matata pour la musique. Ils sont clairs. Bolo moi liboso. Papanzi na mina mukie bino botelemi liboso Tshisekedi. Bosa logo la keno. Oya ko 40 Tshisekedi to simela nzoto. Donc boyo bare biso route. Tozolanda embango na bino ko bini liboso. Ya oya ko simba Tshisekedi. To ba ko beba na biso. Boza mukie. To écraser bino Tshisekedi to kanga to ko essayer na se. Mutie basinga parce que hier akamati république avec bien lokola. Avec bien lokola li oto. Tout ce qui est constitution et prévoir dialogue. Constitution et prévoir dialogue. Dialogue constitution et prévoir. Et zali li solo entre les Congolais. Na ba Rwandais benga ba Congolais partout bazali. Parce que tout le monde est comme soufflé. Tout le monde est comme soufflé. Politique a malongé zate. Peuple a souffré. Politique a volé sa peuple zalité. La bilangue zalité. Yelo comme zalité. Et comme kaka. Aux voyageurs, médiation, aux zonga, aux yokelanga, ah bazobetanga na Kagame, ah bokotelanga, ah wasiko tolobina yo, benga ba Congolais, parce que to pesa yo mayele oyo ya suka, oyo okokene, sinon démissionner, tika moto mayela kamata poste, akamba yango na moto na sazo landa biso, ba utiliser binoté, parce que to moni mbongo ekotambolelo ma Kinshasa ke la diaspora. Et bah vous avez ma marche pendant que bateau bozo marché makambouana bozo yebate que bango moko baza ba complice na uti ko isano de bande émission complicité na bango ezali wapi ambassade ya Rwanda yango ezali awa evandi sans inquiéter et ça na kati ya Kinshasa frontière ya biso na Rwanda yango ezali et ça là donc boko tate na complicité ya Tshisekedi boya plutôt to bundela mboka poto benga na régime oyo ezoteka mboka na biso na maboko ya Rwanda. Voilà, merci Ndeko. On a voulu ici maintenant Congolais qui vient à ma botte. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc